club Bibende bana ngaba bakoyeba c'est là où na bandi judo tant na bandi judo pour na ko agrémenter eloko na bana ko sala na yo kota na gagner dangereux tozi ba casse bouteille ba coup KO ba coup fusée to ke na kimanteke ko ke zo ba kisi wana ba betanga na terrain wana na zo coup fusée ba betinga likofi na pumbwe nde à partir wana zaki paralysé master moko yebsenga bi mon cher kolala te to wana mutu moko na kimanteke asala ba biloko yo il faut zo travail. Donc il y a des choses comme ça. Il y a un coup dans mon sang mais moko azana nuk aza ateyaka mais aza converti te yango etindaye abayaka noir azana mwasi azana biloko parce qu'il n'est pas converti. Okay. L'homme bien aimé dans les seigneurs, partout bisca bozabo dans la bisso, na kat à notre chaîne na bisso tol na cette TV à notre maman Anne Kalambay, maman évangéliste ainsi que na papa Carlos Kalambay. Merci encore une fois na abonné na bisso nyos bolanda ka bisso et pas na bisso 100% Jésus, enregistre ba pasteur, ba prophète, ba évangéliste, ba docteur, ba diacre, des témoignages, prédications, exhortations de to yambaka bato pour na kupona édification ya corps ya Christ. En dehors makamona to sala suma ramsoute. Et par la grâce de Dieu lelo dans un homme de Dieu, on a écouté un awa. Tout le monde parle dans nous a écouté un Nzambe. Et puis, il y a une question parce que Lelo, Kacher a bon le motema a comme prophète. Pas koufi à la moukaki, a koufi à sekui. Oh, Nzamba tali singai. Nous voit même que Sozana Ndekona yo moko boya koufa. Ngana prophétesse, oyolobi na ngai na kokende la monde ba wei na ko solanaï. Confusion totale dans le 21e siècle. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophétesses, mais il y a peu d'évangélistes, il y a peu de docteurs, il y a peu des apôtres. Pourquoi nous sommes qui makaka et pas prophète? Nous avons fait des prophètes. Le lot n'a mis prophète. De là, bitumba parce que nous avons une question tout na autour. Mais d'abord, là attentivement par rapport à notre Nzambe. Témoin je ndenge ni azayi muyiba azaki shege kacher toi azayi ndenge nini. Ensemble avec mon cameraman, il y a ma gloire à fonder sur caméra pour tout le monde notre invité. Ok, merci beaucoup. Je crois que l'invité du jour Azali déjà dans le plateau. Shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom l'homme de Dieu, merci. Bien habillé. Merci. Oza mbongo mabonzate boli ya bana te yango bola ta ba costume makasi bolengi sabat. Bokomba kwa ba musicien, bokomba ba star. Non, le prophète Chandelier Kasongo, il n'est pas seulement un prophète, je suis un médecin. Je suis un médecin, chirurgien à la clinique universitaire. Et si je dis ça, ce n'est pas que l'église n'est pas molarangate. L'ouvrier met son salaire. Ce qui nous a mbappé singa dans l'église, je bénis le Seigneur. Ce qui nous a mbappé singa dans la classe nangana tangi, le quoi mon agneau soit tangi, ça me fait du bien. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai habité Tumba, et Bakombo, Bakasson, Bakuté, na kata plateau moko. Et puis, alenga nga na libumu. Na moi tenti nga leki na mwindu. Et alenga manef. Moi pembe. Ok, l'homme de Dieu, je crois, na bengio parce que na ebi capacité na yo. Na ba matière au pesa rabato. Na chaîne na bisovement to lingaka vraiment pas ba parachutaire na yebisa nene komona sa émission na bi il y a des parachutaires na kati évangile bazali belé mais d'abord nene ba d'abord source na yo c'était comment ou tena nzambe neni auparavant zaka nani? Ok, apparemment on dirait na église des réveils plupart il y a ba pasteur mingi bazali on dirait zali au monde abaramasi. Moi je ne suis pas dans ces parts là dans un catalyste wanate. Je suis né dans une famille protestante. Où on a bandi vinanga chrétienne, la choriste, na malaika. Soy bato bakoli na katanzame malamu to protestant ba yeba ke choral nyonso ekodi meza malaika. C'est là où j'ai commencé petit à petit avec le Seigneur. Initiation à mes parents d'abord, ngala lobaka père spirituel nanga ya liboso ce sont mes parents. Nde bande ko initier nga kende kodim. Et au fur et à mesure, j'ai évolué. Mais du moins, le rôle j'ai nyoso, na bungaki penzela, na salaki nyoso, na betaki musique, et na salaki vie. Mais na kutana Seigneur, na nzela ya moi na moi si. J'étais en train de draguer une fille vers les années 94. J'ai dragué une fille
et ayebisinga lobi soko lingi to évoluer na yo na ndima yo tokene na culte tokene église na biso nde nakendaka na église place à père spirituel au naza na eti lelo nga na changea père spirituel te naza descendant et généalogie à Tambolukoki mon père spirituel c'est Billy Sakila na Lemba Foire et nde place wana tant ba benginga nakutanaki na message bazote sur le cœur de l'homme naibi bato illustration ndenge nini banyama mabe bakotaka nde babimaka voilà moni bato ebele un soir des fois bongi mutema lelo na Android biso moni bato akala tala biso bato akala bato ya kala wana évangile wana kala ona ba na betaka sete tilelo oya ba bambu boluki boposa mona bobeta mona na kinkongolo nani ba série wana synthèse ate mégaphone ezaki terrible wana micro na biso papa loba na yo. Ok, nde wana place na yambaki Yesu, na yambi Yesu, na zui baptême, et pas papa wana Billy Sakila batumeni, nzamba pambole place azali, et na yambi Yesu, na koyamba Yesu, na bandi, ndenge mwana nyoso bandaka affermissement, le long église ba affermissement, comment négliger, mais nga na zwa ki affermissement, na zui baptême nanga, na bandi comme serviteur nyoso na groupe il y a intercession parce que biso to bande ko banana d'abord na vie de prière to bandi na intercession na ko évoluer na intercession makabo 9-2 s'est manifesté et puis nzambe ndé ko benganga vers les années 96 na janvier nzambe ko benganga na 96 nde na bandi musala ya nzambe comme un prédicateur de la bonne nouvelle jusqu'à nos jours. Ok, merci. Toujours un peu moins sima. Au bon moment de là, au bête moi musique, des places on a libre to fan na wana. Pour toto qui na inventé. Parce qu'il faut que ba source na yo, est-ce que o nzambe a côté na yo. Au bête musique na orchestre nini moi elo kona ninga na yeba. Osimbe pe kisi et ndenge ba baluka ba comme ba vedette, ba bloco moi bongo. Ok, ngai Nasimbi kisi penza la musique te. Nasimbi kisi a gagné dangereux. Babiloka babitumba. Je suis né dans une famille de 12 personnes, 10 filles, 2 garçons. Loko la garçon, bazaki à chaque fois que beta bandeko nanga basi, tout ça. Na yo kende na club Bibé, club Bibende, bananga babako yeba, c'est là où na bandi judo. Tant na bandi judo pour na ko agrimenter, loko na bandi ko sala, na yo kota na gagné dangereux. Tozi ba casse bouteille, ba coup KO, ba coup fusée, to ke na kimantse ke ko ke ba kisi wana. Na yo ko sala musique na kati ya école, tant ba musique ekoti ya ba collège, ya ba école. Je pense que bozoe ba même wenge musique et bimana école moko quelconque. Et ligo ba concurrence wana, c'est là où tellement que na no yemba deuxième voix lourd ya bien. Tilelo, tilelo nde sala ke ba benda kinga toando beta toando bengango Dimitri Muzika na Dimitri Muzika nde ko memanga et pas Dick Hérode parce que naza mwana ya motel Fikine Lemba Foire vers Lemba za ba commune ekangami na yo ke no beta na Dick Hérode au moment oyo album ezobima oyo frère na biso Seleo azoboka papa lelo sombi Vespa yoka pasi na moto ngana beta album wana nde place oyo et ça la penza ke nazwa considération makambo nzambe na banda pina considération makambo nzambe donc na bongo le motema va yango mais ko trébucher na chemin ya christianisme moko zongi moko telemi moko zongi mais muktan wana nde nakutana ki penza na message sincère ya kozwa décision que na ozonga sous simate donc musique on a beti de l'école du quartier na obeta musique école place na kotanga na collège ya Gombe de la Gombe nde na yo obeta musique na Lemba lokola mwana nyoso ndenga betaka musique mais na simbele yango kisite ya musique mais kiso to simbi ya bitumba bakuka o babiloko wana pona ozana makasi obi kaka motel nanga bana mombele balinga bitumba balinga babiloko wana soko za makasi te ozana eloko te na nzoto abasasi yo. Ok, merci. Tozaga wana nini. C'était comment pendant que kosimba kisi yango ya bitumba. Ezali ndenge nini okaki lisolo et puis tant bokoma kikuna ba pratique ni basala kibino na kisi ya bitumba ezalaki après un combat towelaka mwasi na lycée Tiniwele na lycée Tiniwele bana limete babi lycée Tiniwele
ba betanga na terrain masamba na kosakana te master moko azalaka wana aka mwana masamba na saluer de passant prophète Nema Sikatenda aza mwana na biso ya quartier titangu ndako na bango ezozika na motel Fikini biso tozana bango aza mwana masamba biso totanga na Gombe mais toyo kolinga ba fille ya Tiniwele donc il y avait des choses qui se faisaient na limité bon PC bon somi des choses comme ça et bana kolekana ba betanga na terrain wana nazwa kufize ba betinga likofi na pumbwe nde à partir wana zaki paralysé master moko yebsenga bi mon cher kolala te to na mutu moko na kimbantseke asalaka babiloko yo il faut zo travail le roi to akibana pe ya moi bonne vie na ke na yibi mbongo na yibi mbongo ta wana na makasi nga zaka tellement mayele omoni ba diplomatique ba papa zaka ba numéro OK na meka numéro papa na yiba mbongo to kena kimbantseke tant komi kimbantseke na sengi d'abord pe sanga kufize ba kotsa nga tonga na nzoto bazui tonga ba kotsa ngo na nzoto basali ba pratique na ye kozonga su na sengi susu kukao ba pesaka nga ikila il faut na kokima na mbula te na koleka na sabilamba te na yo zo su casse bouteille to no sa casse bouteille wana osala pratique osali prière wana tata lobi osu mulango beti na mutu et pasuki na ozokite na yo zo pesu zambagori soko zo trembler ozo kota na mabele hein donc gagner dangereux mobimba na yebi yango et puis kidiba tellement no sa judo so na kriya otikali kidiba na beto mouvement langa zaki makikomi nde mouvement nanga ndo beta bato na beto maki na tia otika kidiba na kwei na beto makikomi wana se na gagner combat c'était comme ça mais loko salaka nga kende ezaka bitumba ko beto ba beta kanga na terrain masamba bana 13e riba yebi na pesi bango mbote na terrain masamba e betelo ba beta kanga nde sala kena ke uluka kisi. En tout cas, l'homme de Dieu a pesi biso temps et bela fond la motema na ye ndenge na kutana na Nzambe moni kisi o asimbaki bazamba gorini ba tout wana nde asimbaki yango no pona sentiment par rapport ko bilulela ya moi ba tumso des fois isoko mega simi moi sine ba yindi pa ayebi ne ba betaka avant na kolinga basi ya batu donc o ezalo kola moi briefing ya moi histoire na ye ndenge vie na ye auparavant ndenge izalaki. OK, après wana continuité maintenant nde wana totikalaka na biloko wana na nzoto parce que batongo bachaka elongwa te etikalaka na nzoto ça se faisait aussi tant mususu na début à vie chrétienne soko siliki tremblement bandio na nzoto kakaka malgré Yesu parce que tout soit la vraie délivrance te parce que vous savez la vraie délivrance il y a la délivrance écoutée et la délivrance vécue. Parce que ça na bato ba yoka li sola délivrance ti ba ote ya peine église ayoka li sola délivrance parce que tout le monde a le droit frère Pierre ayoka li sola délivrance ma vivant ngote Christ azo ebisa lo banana Luc abi Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point quand il sera converti un apôtre ba quand il sera converti ça veut dire ti azala apôtre ti atambola na Yesu il n'était pas converti. Donc il y a des choses comme ça. Il y a un coup dans mon sang, mais moko, azana nuk, aza ateyaka, mais aza converti te, yango etindaye, abayaka noa, azana mwasi, azana bilo parce qu'il n'est pas converti. La conversion et la repentance c'est deux choses différentes. La repentance c'est ça qui a regret. Mais la conversion c'est un détournement ya chemin. Chemin oyo yo zala ki nango détourner lobi na okene su nzelo te, na lponi nzela nini, ya sika. OK na mwambangwa. Bilo mi balo le bien est très fort. Il y a obi qui est en malgré bablo ko wana mais tant aux églises soko et le wana parce que aux ayana des défenses écoutées, mais des défenses vécité. Bilo est très bon tant que na ko za kisi wana ya kukao. Mutu na ngo liboso oyoyo a tombaka victime pana ezaka nani. Bon tant que yo zo ngo tant que appelle jusqu'au nani o a des fois yo qualifier ka dire que so na zouye. Ayo kama comme naï. Mobala ya grande sœur na ngonga na landi. Les garçons là, azaki ennemi nanga. Vous savez, azaki na clique moko wana tozo benga ngo ba janspile. Hein, azaki na ba janspile. Tout ça, ba misiame, ba rappeur tout ça. Donc il a envahi l'esprit de ma sœur. Donc yende na nomo na pende ennemi nanga. Ta na zui bord wana ba singa bi faut ça la test.
Et salama ke mukolo musu to bima classe na ko bima to ye to kiti na 13e mairie poto ke ne motel fikin abengi sœur nanga. L'état n'a résisté aya tindikinga na beta ye kukao. Akoya la li faki na simba li sapine asuka bato basi bayebi biloko na bayebi il faut buka lititi moko bokangi na loketu osimi li sapine asuka osali prière tout ça ndesali ke alamuka na tika ye na moi pendant 2 heures du temps na kenandaku bayeba bengi ngai babondeli ngai nde succès na ngai zaki yangwana elengi nanga tina beta ye kawana elengi nanga deuxième personne on a beta ye kukao na kufize ezalaka chauffeur na biso azaka jeune garçon mais abando yelanga balungo ndie na simba kara père aboyi na récupérer azwa coup de tête KO avant d'alinga te ma coup à pumbwa mais na palais tozalaka na basse banda ye po nyokolanga meso na sigi na maninga ko trembler bango tu bapanzani. Ok, d'accord. C'est là qu'à la commune on benga net na ba dojo vous avez na commune comment est succès. Comment on a bando benganga Tyson. Tyson parce que Tati, mais bando c'est pas mieux benganga Tyson parce que nazaki trop violent, parce que après judo na salara boxe. Na muyomba na salara boxe penda dans ma solo penda ya ma kofi na linga ngo mingi trop. Bando benganga Tyson. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes avec l'homme de Dieu, toi qui parcourt à Vinaye, Nenga Beteli Bissoli Solo. Je crois que nous sommes en Abisso, et nous sommes en Sige ou à Nikolobaoyo. Il faut le Belabisso Malam, il y a conversion. Mambo Lobioyo. Est-ce que les chrétiens attendent Oyo, au bazar dans le monde entier, comme on a bondeni, bazar converti à solo, tout bazar non converti. Nzamba Sunga, naza po na ko juger te, mais par rapport il y a un nombre de il y a domaine, un technicien, un technicien du domaine, et tous gens là ba converti moins, ba converti basé belete baza mouké, parce que la conversion est différente de la repentance. La conversion doit t'amener il y a yomoko avant qu'on reproche muninga yomoko faut bana ko se reprocher. Il faut se détourner dans le chemin, le na boyi viwana, na changer viwana, na renoncer na viwana. Apôtre Paul Azolo balobi, on a trouvé qu'il y a comme un gain. Les gens n'ont pas la boue, n'ont pas la poto. Donc ça veut dire qu'on revenir dans le chemin. Papa, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Dans le monde, quand vous avez dans mon kili, mon sang est noir. To bongwami. Les gens qui continuent à noir. On change nanini. On change le côté. On change le lamba. On change le combo. On change l'identité. Mais le vrai toi, à bon mité, parce que nous avons le vrai toi. Oyoyo, moi si nabana, il faut réaliser que ba voisin te, nabino moi si nabana. Il faut yo moko na parler na nous, faut pas réaliser que torana papa na biso mosala nzambe, torana nazarana mobalo abongola motema. Il faut pas réaliser yango. So ki moi si na yo na nazo réaliser yango te, akena koluka seku na l'église mususu, mobali nanga iti lelo, oza mosala nzambe akena koluka seku pa mususu. Non, oza converti te. Aux années de nouveautés, né de nouveaux faisons bébé. Et yango sala que les riches hommes akatama selon Jésus. Yesu biso lingo landanga teka biloko no nyonso kaba mbongo na babola simosa nyo landanga. Atala bina bande la vie na ndola la banzala otama mako esimba te akatama solo. Nde yango na conversion. Nde yango na conversion. Watoche entre parenthèses. Sikoyo après oyokolanda mona mwasi na nde ezali ndenge ni mwa mwasi na quartier na bino to bono wela ibato belé de ça qui peut chaka mutu wana tenga il était très difficile na wela na mutu mwasi très difficile parce que je suis un bon parleur. Je sais comment baratiner une femme. Donc d'accord le bana conjugué on a passé, je savais comment baratiner une femme. Je savais comment. C'était très difficile mutawela nanga basi parce que ngai nde nazalaki élément ba père à quartier bana ekoti na ke bimsela bango basi. Donc tant on a telemi na coin na moni azokende culte. Nzamba pambola ye sœur wana ti lelo atika neka mondimi simple ngala koma mosala nzambe. Nzamba za bien. Na lukaka ye pona na ebani na kosa na ye na ebite nzamba pambola azaki canal. Na mona mwana mwasi moko ya bien.
obi lelo bana basi ba ko la bien te mais moi so na zalaka bien en regardant ndenge bible zo kumisa Rachel ba bien était belle de figure et belle de taille na mona bena moi ça bien tantine excusez permettez quand ndenge zalaka na courtoisie pas telemi na sali discours nanga na lobby abisinga suka lobby vraiment oyebi ke bana ya kala ba chrétien kala ba bien préparé li alelo tonga to sila neka na kuana vraiment donc dans le lobby ayoki kotabi oano na raison ngape na sepeli na yo malikambo eza landanga na en église na tune église ni wapi parce que église na biso yango na tokende na bibo yo kendaka nga na oya na sima na ye nakuta message le problème eza lelo message papa soki message wana te na nga na zo moi so na lelo tamsu na sentaye tamsu apengwa tamsu nini mais message on akutaka ne pesanga décision na renoncer le même jour l'obité na kuta message le même jour papa message okute nango beti yo mbala moko omoni penda ke elo na ko les inutile na renoncer nango na yambi Yesu donc totikala na sœur wana frère et sœur ti lelo ndenge Yesu Kristo aza na biso na bomoi boy to beta sous lisola bolingote to continuer te lelo to komona ba frère na permanence ana permanence malière à ser mona kat église mais or na tango na biso na ezalaka te la sanctification c'était le message de Vandi Sarabiso on se mona papa donc c'est très différent de ya Mikola lelo c'est très différent les mêmes jours on attend yoki message ndo c'est que on s'est converti les mêmes jours et puis on habite kobima la bino ba bobima nzela moko tout c'était comment bo soleil souté mama bolingo ba nini. Il était difficile de manzela moko ebi na l'église tango de Jésus message ba obenga bana ba oyamba Yesu oyambi Yesu il faut tika là-bas enregistrer yo ba ye ba adresse na yo tout ça ngala tika la ki yakindaki lobby na yaki suna likanicité ya ye na yaki na likanisi ya continuer bo moi papa et ça là ba message et nzambe fa futa mosali no ateka mukolo la porte bilisa kila message on azwaka ndevansanga tilelo c'est celui qui est mon père spirituel nazakana ni mentor ni ote moi je n'ai qu'un père unique un père spirituel depuis année 94 jusqu'à 2021 Kaye 2021 Kaye auto ya récemment outi poto ya une église nanga na yambi ya te tout ça donc on a une bonne relation na père spirituel nanga oloba lo mo loba ki obi tant pe no silika na kati église mbele obilongo bene pe oya parce que effort nini oyo yo soit pasteur na cette moko sa ki po biloko na esila na kati nzoto na yo délivrance nous ezali ndenge nini. Ma délivrance était difficile, mais du moins, Ekokisa Maka. Parce que mon père spirituel, il s'est imprégné. Oui, ma délivrance, je peux échouer parce que investissement, il y a tata moli mouezate. Nos pères prenaient le temps. Père spirituel, il ne m'a pas seulement éduqué sur le plan biblique, mais même sur le plan moral. Humainement na zaka moto na sidikaka mbangu mais ane ko enseigner que boyete biso na tango na biso soko ndimeli il faut quitter famille. Nous avons quitté la famille pour venir habiter dans des permanences et ne pesaka occasion père spirituel alandelanga malamu donc c'était difficile mais du moins to accrochaka délivrance wana nazongiselaka ba carnet nazongiselaka ba cahier ba câble ba pesaka nga ba bouteille ya Isha joli soir ba biloko ba pesanga na ndosa nango ba travail nanga ya gagner dangereux wana na memaka ngo nazongisa c'est-à-dire donc ba pesaki yo pe ba biloko oyo loko ya protection na vous avez plein biloko ngo. Oui, j'avais des choses. Oui, j'avais des câbles. Oso na siliki câble zo tambola na loboko. Na saka na câble. Papa, ezaki te ba kiso ya lelo yo ba marabout lokuta oto benga ba frapper ba mende ba ko sabana te. Biso na tango na biso ezaki ke ozo kende ozui pende loko, osaleli pende loko. J'avais des choses ba prière, on nazaki nango à contact na ba madame Jacqueline, na ba madame mort, na ba madame tout ça tozaki na bango ba prière, je me souviens plus kala
na yaka na ba carnet wana na pesi ye ba câble na pesi ba singa loketo ba njoloko tozaka nango tolingi na ba délivrance approfondie et limo eza effacé ti lelo na yoka ape su tonga wana te bakotsa nga na nzoto ezaka su te la délivrance tant le cas de délivrance ba bete solté game sous bana ko ganga ba ya ba nini on a rien. Oui, il y avait des réactions. Il y avait des réactions où ezalaki ba manifestation ba esprit au ba bimaki parce que au-delà de ça j'avais aussi l'esprit de la domination. Dara na kisa domination ya ko dominer basi ya ko dominer mibali ya ko dominer famille ya mbongo nazaka na biloko wana mais tangu na ba délivrance a manifestation ezalaki papa ezalaki. Ok, merci beaucoup. Je crois que le point de l'eau, comme vraiment na souka, juste numéro na yo, adresse église, peut-être parce que continuité à Makambo ezali, parce qu'il faut expliquer sur Madame Jacqueline alors Salanini ou expliquer sur le livre, pratique le livre ou expliquer biswango. Mais pour na l'eau, numéro na contact et puis adresse na yo, je crois. Avandi azali to église ezali na commune ya Limité, quartier Kingabwa. Commune limitée quartier Kingabwa, avenue Nganga numéro 22. Numéro de téléphone nanga plus 243 89 100 92 49. Tu peux aussi te retrouver dans la même situation nanga. Je suis disposé à aider yo dans l'enseignement, dans la délivrance. Parce que Nzamba Alexa Moutna chemin pambate. Soit Alexa nga na chemin on a pas yebaike et zape na bato ba okota na gagner dangereux ou ba okota na kati ya ba pratique ya ba portefeuille magique poto sunga ba na délivrance. Donc c'est ça un peu adresse tanga yangwana Nganga numéro 22 commune ya Limité quartier Kingabwa numéro de téléphone nanga plus 243 89 100 92 49. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Je connais presque notre émission. On a merci et pas ya blessing. Yene mukolo asimi masolo. On a simbo te pas safari. Ainsi qu'il n'a pas si à quoi mbote na yemoro yama gloire yamazana makambo. Et tous en kati africaine que l'Éternel vous bénisse beaucoup. Ceux qui sont zongité to Luka Pasteur Chandelier. A continuer sur fond la biso ba livre wana et puis ba finir ne osamba livre wana a opesa biso prier te pour ke ba yo muno ko zo livre na posa non a isa biso kaka quel soit biloko nino na ko manaka to livre na pesa kini témoin j'ai tellement moulayi to ko sola na les prophètes Chandelier Kasongo soki kolo yesu azongité to zonga sous na papa Chandelier merci na même chaîne na même heure ciao et puis bye.